Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Donc, vidéo oyo ezali vidéo moko na eko sala pona mise au point moko boye. Il fallait pas na sala yango mais batu ba conseiller nga na sala yango kaka. Donc, nazo sala mise au point sur site nabiso ya rdcongoinfo.fr parce que tilelo confusion et quota na likolo ya site ya rdcongoinfo.fr .com na kleboa.com. Donc naza ko préciser lelo pour batu ebele ti lelo confusion et kotaka ba kotaka na site kleboa.com ba kanisara ke ezali ya César Ngadi parce que mokili mobimba eyebi ke Kleboa na ba site ezali César Ngadi. Donc Kleboa générique wana tanto salaki yango mokili mobimba yebi yango. Donc soki générique wana ezalaki njembo na kasi mbele tozwa ta disque d'or. Donc tout le monde est d'accord avec générique à Kleboa et Kangama Solo. Donc yango wana batu ya mitema mabe bazwa kriwana basalela ngo site. Nakanisi boyebi ke rdcongoinfo.com ba urzipaki yango bango bakansaki mikanda ezali tango ngai na bimisaki mikanda bakamati cri ya Kleboa basalela ngo site siko batu bakansarale msusu ndenge tozoki ba problème na rdcongoinfo.com ngai na sala Kleboa. Donc en tout cas bozo mona ke biso na biso tolinganité yango na ngai na ndimaka grâce mbizi azalaki na ngai alongo alobi vient na ngai papa abenga nga papa alobi na nga na ninga sala eloko na nga akei asali Congo elengi bomoni ke alakisi ke asali eloko na ye balandi ye. Donc yango no mona rappelé ke azana bénédiction eloko ne ezo sala mais ozana droit ya kolinga te ke osala na mutu soko boyokani te ozana droit ya kolongwa mais soko olongwe est-ce que il faut même kombo ya mutu wana ou bien ozui cri na ye moko boy générique ne moko sali kombo pona osala confusion. Donc elakisi ke boza pete boza na tina moko te. Donc batu pe bayebi ke soki mutu akopie yo ou bien akopie eloko na yo do seke oza makasi parce que biso to copia eloko moko ya batute. Donc ezali vraiment mise au point on nazo sala pour batu ba comprendre que site kleboa.com ça n'a rien à voir avec César Ngadi, ça n'a rien à voir avec rdcongoinfo.fr. Donc tant makambo ebimaki boyebi ke ba urzipaki biso site ngai nazalati lelo na dani to bandane banda kala to zalaka neti lelo tant ba yibaki biso site bango bake bazui cri na biso générique kombo a générique Kleboa batu tu bayebi ke Kleboa c'est César Ngadi basaleli yango site pona komona su mitema mabe ya batu wana o nazana tina otanga kombo na bango te parce que ngam na pesa bango ba kombo o wana bazana ngo bakamati soki batu bakoti na Facebook omona bati RD Congo Info bati su Kleboa. Imaginez que muto ayebi ka Kleboa akoti amoni na page à Facebook bati RD Congo Info na Kleboa omona te ke zo pesa ka confusion. Ils ont fait confusion. Mais ceux qui bolingi mutute, les lo bolingi mutute bokei. Mais kasi siko bozo kombo na bino, bola ki sake boza na puissance bo créer loko. Bolingi mutute bokei, bozuna kombo na ye, bozuna krini bo salicite. Monte ke tilelo donga na zane sengo ke tilelo na futa batu. Tilelo nazo sa la ka batu, batu ba sa la kombo na donga na futa ka batu. Donc lelo na tena ki pensa parce que ba conseiller ba non en tout cas ça la mise au point. Lelo boye bake bato bakota ka Kleboa. O bakota ango po na César Ngadi bokota rango susute parce que ezali rien à voir na biso biso na Dani Bokombe na équipe mususu yesiko biso tozali na rdcongoinfo.fr parce que bango ba urzipa ki club rdcongoinfo.com ba kangisi yango na Kleboa pona osala confusion. Donc ti lelo ba créer eloko te donc bazo sala kaka idée na biso parce que tant masolo wana bandaki de tozo sala ba réunion na Bagnolet de tozo mema ba réunion coordination tozalaki ngai Dani Bokombe Pichu Vangu Alembenza Adi Londole. Donc muto yo mususu oyo azwa site wana bandolo bazalaki to bengaki ye na Skype po to pesa ye décision salabo salabo mais et comment koloba mais comment est-ce que ba tout temps to salaki spot ya rdcongoinfo.com est-ce que ba bando kota na rdcongoinfo.com pona mutu wana
je pense que bando kota na site wana ezali pona na César Ngadi bazo kota pona Dani Bokombe parce que mutu wana yebana te. Donc ezali mise au point moko boye batu vraiment babi non César Ngadi en tout cas ça là tout au ça la mise au point parce que batu ti lelo na kazi batu musu bota la vidéo boko sutrobi ah biso to quand César Ngadi donc boye baké Cléboa n'a rien à voir avec César Ngadi. Il n'y a rien à voir avec Dani Bokombe. Donc Cléboa ezali site ya ba usurpateur, site ya ba traître, site ya ba ndoki o bango bakanisa ki question basali ndenge wana ba roboma biso ou bien ba aussi sa biso parce que biso tozui succès na makama ba site te. Donc tozwa succès banda Diego Kao. Donc bino boko boma batute boko aussi ça va tout succès te. Donc boye bara ke Cléboa wana.com ya site wana ça n'a rien à voir na biso. Donc bato bakota kuna na ndenge ke bakotaka kuna pona bango mais na ndimite ke pona bango bazana bato ebele koleka biso mais bato musu bakotaka lelo batia confusion po bayeba ke soki ba créer eloko moko na kombo na bango moko bakokoka te baolanda te et wana bakangamaki na kombo na biso basali ndenge wana po bazwaka bato na nsima na biso doso bazalaki makasi mpe basalaki bake basali soki libungu tolu.com ou bien soki nini mais bakangami na kombo na biso do basali eloko moko te. Donc, parce que tout le monde est d'accord, bon, moi, on appelle Kalaté, Batumo va créer site tout le monde est d'accord.com. Donc, Bissoto créé. Donc, pour être bref, Boyebake, site Wana et Cléboa, site, il y a usurpateur, il y a traître, il y a Ndoki. Il n'a rien à voir avec César Ngadi, na Dani Bokombe. Bisso site, na Bisso Obatu, Obazana, Bakota, na Cléboa, Bakansa, Bisso, Ezali, rdcongoinfo.fr. Donc ils ont mis au point moko batu pena batena ki na sala yango parce que bino mo moni ke na yebi ke batu musu ba komi surpris tisiko ba comprendre te ba bi oh biso tondo ka César Ngadi ezandengwana te. Donc bato ba lingi ba joindre biso ba rejoindre biso site na biso ezali rdcongoinfo.fr. Donc merci na gansi batu tout ba comprendre mi tema mabe ya batu ndengi ezalaka mais le bien mal acquis n'en profite jamais. Donc avec rdcongoinfo.fr tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt.